toujours vivre le bien tu bilile le kamalo bana ebele. J'aime tu veux toujours un enfant. Biso population ya quartier Kenirikini tosangani awa lelo mpona kosenga na baresponsable ya régie des eaux oyo bakabolaka mai awa na kati ya quartier Rikini bazongisela biso mai esali bambula koleka misato awa na kati ya quartier Rikini mai ezalaka te yango lelo oyo toyaki kosenga awa régie des eaux apesa mai oyo ezali droit na biso po kokota na kati ya lopango ya régie des eaux awa tozomona bazotekela bana oyo nyonso ya mike mai bidon moko na 500 francs biso tomoni yango ezali normal te yango tozosenga na bakonzi ya mboka soki bakoyoka mbela na biso oyo bachange baresponsable ya régie des eaux oyo bazogere biso awa na quartier Kenirikini bapesa biso baresponsable oyo bakoki kopesa biso mai mokolo na mokolo. betukela na Saint-Pierre awa dibulwai kanivo dans jila yake ya kuzenga nao na Saint-Pierre yoke lomba kaka 3 sacs ya ciment bien 2 sacs ya ciment sabo sala place ai moye ba camion uluta keve oyi na boke na kulomba awa na gouvernement provincial sana ku aider ba camion kuma kota tina lupango ya bantu kote ya kuna bantu boke na kulamba alors place yoke lomba kaka 2 sacs ya ciment mpamba ka sabo sala yo place ai beteza ba 20 yokuma dibengi après beaucoup sur ça là ou bien qui me tue de comprendre de venir à Saint-Pierre awa Não, não, não,